na balandi nyonso ya Posa Poto télévision pe mbote na balandi nyonso ya magazine Topo de la Gloire oyo nani ngai o Posa Poto na se mesana toujours kosela bino tango nyonso o ce que tu kosala ezali Topo de la Gloire de la musique congolaise to betama solo ya musique ndenge kaka ezalaka pour le considérer bino déjà que na ba sommaire na biso artiste et musicien Wera Son le roi de la forêt balobi retour ya roi de la forêt na katia ya arena Grand Paris au wapi elikaki mokolo malobi le 15 février Wera Son Paris ezalaki tombé donc nyonso a bokolanda yango na kosenga na mon réalisateur na reportage ya Chanel Pambo. Miziki ezalaka na bakolo nango miziki botikela Wera Son le roi de la forêt oyo wapi lobi atondisaki Paris Grand Arena oyo ezalaka na mboka ya Paris pona bosina bino ke sali oyo ezalaki na plus de 9000 personnes kasi artiste Wera Son abetaki yango na capacité ya 7K ezali oyo tolobaka ete 7000 personnes bakotaki na kati ya sali oyo spectacle elikaki malamu donc artiste vraiment alakisi ke azali roi pambate abengaki yango le retour des rois donc pona boyeba ete l'artiste musicien Wera Son le roi de la forêt oyo tobengaka le phénomène Ngiama Makanda azali vraiment mystique pambate l'artiste invité qui va invité ebele lokola ba héritier Watanabe lokola ba Bill Clinton pe lokola ba AJJ na ba misusu pe bazalaki wana toujours au rendez-vous boyeba ete bana ya maison mère bayaki vraiment makasi na ndenge ezalaka pambate spectacle oyo elikaki vraiment makasi yango l'artiste Wera Son alobaki ete akotika bana maison mère te pour que asepelisa bango toujours na ndenge ezalaka musique nde esengaka boye musique esengaka spectacle ezala malamu musique esengaka spectacle ezala toujours kitoko vraiment félicitations la artiste ya Wera Son malgré tout obeti na yo 7K oyo tobengaka 7000 personnes bakotaki donc vraiment topesaka merci na moto azongisa musique na poto fale epupa pamate lelo ba Wera Son bakomi kobeta boye esali vraiment kitoko après 15 ans kobeta na poto l'artiste atondisi lisusu sali oyo tobengaka na kombo ya Grand Paris Arena oyo ezali ke artiste neye moko mutu a découvrir yango donc yango biso magazine Topo de la Gloire tobaki tokotika boye te pour que toya kolobela toujours ba œuvre oyo ba artiste na biso bazali kosala. Vraiment félicitations lisusu na bana maison mère, félicitations lisusu na artiste Wera Son Igwe le roi de la forêt balobi le retour des rois ezalaki vraiment matata lobi na Grand Paris pambate yende azalaki roi. Merci reporter nanga ya munene Chanel Pambo ndingo zongisi nga lisusu na kati ya plateau o na ndenge ezalaka kaka donc bilimo boti kolanda Wera Son ambiance ezalaki kuna na Paris, Grand Paris Arena, oyo wapi Wera Son alakisi batuki asali vraiment retour na ye na ndenge kaka ezalaka. Pona tosula lisusu tokende lisusu na mopanzi pona kolakisa bino ke l'artiste fait rigola pe alalaki te abetaki lobi na Côte d'Ivoire na palais du Conquet oyo ezalaka na kati ya Côte d'Ivoire donc pona bokonsidere bino ke atondisaki plus de 59 personnes bazaki na kati ya sali wana. Tolanda na reportage ya Chanel Pambo. Yedani balobi artiste musicien fait rigola yepe alalaki te kaka lobi le 15 ayindi saki mabe na Côte d'Ivoire na kati ya palais de Croquet oyo ezalaka na kati ya Côte d'Ivoire pona kosinale bino ke l'artiste fait rigola sali oyo fali ya buka yango mais to kamwe artiste fait rigola
akotisi kaka plus de 59 personnes. Biso stokamwe pourquoi l'artiste akotisi kaka plus de 59 personnes. Na ba musicien na stotangi bango bakoki kokoma ata 70 personnes. Or que artiste Ferregola azali musicien munene na mboka na biso Congo o babenga kazaka conquérant ya artiste Fally Ipupa. Mark Tabalobake basali nyonso to bastadi nyonso Fally Ipupa kobeta Ferregola pe akobeta ngo. Mais tu comprends que magazine Topo de la Gloire et le bagarre toujours vérité. Artiste Ferregola sali oyo na kosa binote emelie en plus si banzembo na ye batukutu bazali kutu koyema na bango yango te yango eloko na kosenga na grand frère na biso Mark Tabu tanga azali koloba makambo fo abalaka lolemo na ye cette fois ndenge bakolo balobaka po monoko ebetisa toujours masoko fimbu yango artiste Ferregola il faut obongisa ba production na yo pe na internet lobby vraiment concert na yo kutu eyokanaki na yango te lobby batutu bazaki focus na Grand Paris pe bazaki focus na ba video ya Fally Ipupa oyo wapi azaki na mboka ya États-Unis yango magazine Topo de la Gloire tolobaki ete tokotika te kolobela toujours ba artiste na biso na makambu o bazali kosala pe na ba concert na bango bazali kobeta donc pona kosinele bino ke sali oyo Fally Ipupa abete yango etonda batu batikala libanda mais to comprendre te conquérant na ye oyo batu balobaka kiazaka conquérant na ye Ferregola akoki kotondisa yango te l'artiste akotisi kaka plus de 59 personnes toyebi te Ferregola bataring o babengaka le roi de la rumba pona nini musique na ye ezali toujours kokende boye or que musique etambolaka na public musique yemba nde na public na yo po te public esentir bilongo bozali komona sali wana ezali na plus de 59 personnes kaka na kati batu pe kutu bazoko bouger na bango te musique pe senga ntango ozali kobeta yango ozali koyemba batu pe bazali koyemba mais pour na yo vraiment fouet oyo pena to bandela pe to bato ebate to benga yango nini ezalaki matanga to ezalaki vraiment concert yango mbala sima artiste il faut obongisa ba concert na yo ezala pe ke moi loyenge pe esalaka moi bien biso magazine Topo de la Gloire tokozanga te tout le temps koloba na bino ba artiste pour que bo changer pour que bo sala toujours makambo ya malamu. Donc artiste bongisa koto wana pamba te concert na yo oyo vraiment ezaki nango fouet mapa na mapa mateka na mateka musique esengaka ntango ozali kobeta yango batu bazali kosepela pe tozali. Merci Chanel pour nous ozongisinga lisusu na kati ya plateau ya Posa Poto télévision tozali toujours kokoba na actualité ya musique na kati ya Topo de la Gloire oyo ekamaka panga mkona ni Posa ya Poto pona ko continuer toujours tokende kaka toujours koto ya musique pona continuer bino ke l'artiste Fally Ipupa du Cap la Merveille Aigle to benga kaye mokonza ba warrior na minute oyo azali na mboka ya États-Unis d'Amérique wapi oyo il faut à présenter les 20 oyo na soirée à NBA donc bino moko boyebi ke l'artiste batwala ki mingi pona actualité mais boyeba ke l'artiste Fally Ipupa aza déjà na kati ya États-Unis d'Amérique tolanda bomo tozonga après Chanel Pambu mais mabiso tokende batu balobaki trop pona artiste Fally Ipupa na minute ozali na mboka ya États-Unis place wapi akozala na soirée de gala moko na mboka ya États-Unis ya NBN o wapi wana na maître na ye bese ngande balondo bazana bango na mboka ya États-Unis mokonzi actualité wana zongi déjà donc ngai wana pe poto ya poto na ndenge ya je kaka le patron ya Posa Poto télévision naza toujours wana na bino mpona kosignale bino l'artiste Fally Ipupa aza na ye bien na mboka ya États-Unis vraiment botikala malamu bokontinue toujours kosabone na chaîne na biso Posa ya Poto TV pour que tout ça là toujours makambo malamu na ndenge kaka ezalaka yango vraiment merci na babone nyonso o bazali ko s'abonner na Posa Poto télévision botika te bo continuer toujours ko s'abonner pour que bo pesa chaîne na bino pifo pour que chaîne pe e comme monétiser donc na mo ba minute mike tikali soki vraiment bozali ko s'abonner et ko ça na biso toujours kitoko
posa poto ye wana patron ya posa poto télévision na kati ya Tour Eiffel na ndenge kaka ya Paris ndenge kaka ezalaka vraiment botikala malamu tokokutana mo vraiment nakomi na nga na suka na magazine Topo de la Gloire oyo na mesana toujours kosela bino ndengaki nasala kaka mwa synthèse oyo ya moke mpona miziki na biso congolais ndenge nini ezali koévolue toujours na ndenge ya je etaki posa poto na bino bosabone massivement na posa poto télévision mpona bon rater toujours ba information te ya Topo de la Gloire oyo na mesana toujours kosela bino mpona kosukisa kaka vraiment napesi mbote na balandi nyonso oyo balandaka posa poto TV. Pourquoi pas na Yatino Kabala de Londres, na Londres, pourquoi pas na l'homme dédié Balobi, l'homme dédié Daniel Pukuta na kati ya États-Unis d'Amérique. Ya yo amwana vraiment merci beaucoup. Tukutana Mikolo ezale koya. Bye.